Mbote na bino bana Kinshasa partout dans le monde ba Olanda Congo ya lobby pe Lola San TV o bazolanda biso na émission eza ya mikolo na pesi mbote fato bande émission biso fona pesa na ba mbote na ba landi nyonso ba Olanda biso na bato toza na bango na pesi mbote na mon coordonnateur Lola Sani et na pesi mbote na o aza sima caméra na biso Reti Matezolo Air Max Café Room na pesi ba mbote trop en plus na bosanité na pesi Jerry Cobectos 207 donc yazo tout atina ba transconions na pesi ba mbote na biso eza mibali ya kin ba lembi nzoto ba komi komela boma maman donc c'est grave mais nazanga morote nazana concert na la Victorine Ngani. Merci mingi na balandi ya émission na biso eza ya mikolo lelo ndenge kaka tolobi thème na biso eza ki mibali ya kin balembi nzoto bakomi komela boma maman yango wana Aldar Kankou tolingo limbolela biso thème oyo olobi nini donc pour na thème wa boma maman oyo donc wa mikolo ba mibali balembi donc en tout cas na oka moi est-ce que mobile faut à ça rapport dans mon sneaker faut ramener la boma maman toye baté so ezani mobile ya comme travailler sous te qui a travaillé na makasi nemo comme ka boma maman et comme ikuti na nzela ba comme otambu son ka boma maman donc on comprend te so ezani mais Aldar Kankou limbolela biso malamu mingi po nazoye baté boma maman ezani boma maman eza une vin du table déjà vraiment ba utiliser pour mutu soit na petite amélia ngo pour avoir petit à rolia mais tu comprends te ba jeune kinois awa ba komi komelongo sous forme ya makasi donc bo pikili ki bo kundu banzoto ba komo melongo sous forme wana mais eza kismoro sous forme tanga wisi ba sangi sont pour na mkongo pour na nini mais tu comprends te ba jeune kinois ba komo melongo sous forme ya bo pikili ki bo kundu banzoto parce que ngamo na zala vraiment sur place ba bozoleka oh boma maman boleka na babar boma maman maman c'est quoi mutozala to banga yango yo boma maman alinga somanga c'était boma maman de c'est quoi to ko tuna ba ne ba yo boma maman ndenge ezawana ezalara avo obimana mwasi na avo bokende kuna na foka ko mela boma maman po esa pe bo pikili ki bo kundu siko sto yo boma maman otika na nani pourtant maman lembi yo sala ngo sute parce que ya lembi ya komi kao yo sko tira la ra soda piko po yo mela boma maman balobi ka ba jeune biso kini akomaka eloko so ebimi boy ba pesi on ba mo succès po ba jeune kino ba komaka eloko so ebimi sikali boso to ba nkoro ba kimbiolongo o kimbiolongo nkoro o nini tango ebimi wana o kitamata o kitamata e o mata kita e nyons tout tango ebimi za na succès pour succès sili e komi boma maman na sipe ba jeune ya poto kuna ba komo tinda déjà commande pondenge siko so bobomi ba mama ba tika na banani bon na ba te eso na ba tu ba landa biso mito ba tika na banana ba jeune na poto ba komi ko tinda ba commande na Kinshasa pona ba tinda ba pe boma mama ya solo Aldar Kankou limbolela ngana malamu ke yango na oloba na oke to ka ki ba nkoro o nini kimbiolongo nyonso wana succès sili siko tokomi na boma maman tokomi na boma maman yango na ka moi ba jeune na Kinshasa ba komi donc ba jeune na poto pe da moi ba olemba pe nzoto ba romaka otinda commande o boma maman donc so boma maman ezate moi mbeto eningana ezate au moins donc mibala kuna pe moi déjà ba lembi na bango nzoto mais nga yoka déjà ba lemba bo ba lemba tendeni ba komi da ko tinda ba commande yo ebite ba mda commande otindela nga boma maman liboso za kitindela kimbiolongo o abenga bo tinda ngo bo ekende na ba avion ba nini siko ekomi boma maman ba mda ko tinda to kuna wana nga na zoe bate ye ba ngo lelo donc mibala poto pe ba ba lembi na ba nzoto ba komna ba boma maman siko Aldar Kankou yebisanga secret nini oyo papa ko zala na ngo pona ko sepesa maman secret musu ezate kaka boma maman ndezali c'est crise faux à naturel les atékara bon maman monter pour papa c'est payer sa maman les atékara bon maman faut qu'on travaille na makas dans naturel force naturelle on zamba c'est la bichon donc eza faut maman ala mbela papa biloko soupe
alambi biloko ya supu alie na ntongo mpe papa avakende mosala fo asalelaki ata ti ameli na poko mweli mwa pondu mwa supu wana matamba wana bon so papa atiki mbongo te so papa atiki mbongo te wana nde ya likambo mosusu wana akomela boma mama na ye te soki akomela yango mais fuka akolia biloko ya supu bapondu bandunda epesaka mpenza en tout cas opikiliki. mais papa bino pe fo botikaka bambonga malonga na ndako mpo mama balambela bino biloko ya supu baaliment énergétique comme ça bokobanda kosepesa biso mwaye wapi yango toloba bali koliaka biloko ekauka yango wana ntango amola mati na mbeto auti mosala ye alembi deja nzoto toki na baveste abokanga kuna ekomi oyo ava abima na mama ava basanga na nzoto fo kaka amela boma mama moyike yango te ebebisi kongo ebebisi ntina bapoto nyonso ebebi papa bolongo na tiobo bokomi na boma mama bokomi omemela biso boma mama en tout cas tozosepela nango te naza vraiment mécontente na koyoka sango wana ya boma mama en tout cas nasepeli nango te eza na bainconvénient lobi wana toyebi te omeli yango lelo epesi yo makasi ebongo lobi oyebi lelo opesi yo makasi après 10 ans 15 ans oyebi nini ekomemela en tout cas nga na koyebisa bino eza na bainconvénient ebele en tout cas baprostate ezali makambo ebele ezali bamaladi ebele ezoya na nsima nango lelo oyo bapapa na biso alobi okanisi bazalaka koyeba yango te bayebaka yango lelo oyo bakomi kobela bakomi kokota bahopitau makambo ebelebele bazokufa na bamaladi ebelebele donc yango wana nde eza bongo donc mpo na ngai to mpo na bato nyonso mpo na bamama oyo babota biso balakisa biso kolesa papa malamu bamama fo boyeba kolambela bapapa kolesaka bango bilubwa malamu yango wana omonaka ntango mosusu mpe papa akei alie eloko te azongeli yo na ndako aye ameleli yo boma mama akomi suki kobomaboma yo bamama yango mpe depuis babanda koboma bino bokufaka te kaka boma mama tozoka kaka boma mama bayeli biso boma mama bamama boyeba kolambela bapapa bilubwa kitoko bapapa boyeba koliaka boyeba kotikela bamwana bino mpe bambongo na bandaku bayeba kolambela bino mpe biloko mwa malonga te bapapa misusu maboko makasi moya mama lambela mwe lubwa malonga eza te ntango koya na ndako omeyeli eboma mama oboma yo kotikala na banani papa na ngai Adar kanko olobi nini la Victorine ngani non olo pena conseil nazobakisa su na kati mpona bato balanda biso eza kitoko te ntango omelamela ngo mpe nga siko ntango yo olemba no na suka mo teke na otikala nga po ntango omelamela ngo oza deja na age soki ya 30 ans omeli boma mama inconvénient elembi so 45 ans siko nga so nano na ndako oyebi teke nga na okima na nga vedi oyo okima papa po amelelaki yo boma mama siko boma mama ngo elembisi ekomi boma papa amilembisi ye moko siko na ovanda no na ndako mpona lukani na oke koto mosusu donc eza na bainconvénient ebele totika boliaka mingi bafuwe ebele bapapa bomiboma pour rien c'est biso tomela baboma papa po toboma bino tomela baboma papa te tomela toliaka bapondu banini po toservi bino to mpe biso toservi bino mipo oza mpe mitema malamu komi oyo boboma biso okindoki te bobieni biso daa toyebisa bino ke toboma papa biso toliaka banini ya naturel non bino mpe bolia biloko ya naturel mpo bozala bien po longtemps tokima bino te mpo so tomoni bolembi tokima bapapa bamama balobi bapapa baotika mbonga malonga te moye balesa bango malamu eza te moye balambela bango bilubwa malamu eza te yango wana bomoni soki papa atiki mbongo te na ndako moye mama alamba eloko ya malonga eza te ntango papa auta mosala ye lokola maboko eleki makasi azwika aboma mama so aza na mposa mama azwika aboma mama meli aleki na mama kuna abomi ye me bamama mpe bazokufa te donc eza nango te question ya bamoyen ya kotikela bambongo papa tikela mama mbongo ebele te bamatembela bamama na biso balonaka na baninia soko oke matembela 1000 ozwa tala ebaka ata na matembele pondu ntango moto azomela supu wana epesi mama force eza te kaka boma mama donc conseil na opesa bino botika biloko wana eza bien te tokima bino pamba so bobomi biso donc on a comprendre ke koboma mama eza lokola bobomi biso po tokimi bino eza bongo tolobaka bongo botika na banani mama batika na bato po tokima so balembi ozo comprendre d'abord mela ba soupe. Merci Adar kanko tozokende na koshite malembe mais tokosuka wana te sans pourtant topesa pe bavi ya bato mosusu donc tokoki kosuka biso moko te donc tokoki okende kopesa pe tomona pe bavi ya bato mosusu soki balobi nini. Comment on a Solange? Nayebi yango papa. Ezani. Eza mabe parce que non nous
boma mama na nanu yo na kombo na boma mama na engo laksani mobali no ye moko na ki mobali na akokoka bima na mwasi te na ki mobali le fois melaka ba biloko wana kaka ta ko bima na mwasi allez a baby si mona batu nyoso ya ye e baby moya ko tambola ezate moya kutia ko bouger ezate po ani likola boma mama eza mabe makasi po na ngapena eza mabe surtout mobali na ngaso kaso mela boma mama na ebite so ngana so to yo kana beso ndeni yo oza na témoignage ya moto déjà bameleli boma mama esali mabe naza na témoignage na camarade na ngai mobali na yake melango misatu tika papa na ebisa mama sali camarade na ngai na mito na lo baba na ndako akoko tele mate donc auta aka mai kune baby moto akata ko tambola te akoko tambola te moto sokola ezate pona nini boma mama wana siko conseil nini opesa ba papa o bazomela boma mama conseil na opesa ka ba bibala lelo basala na makasi na bango nda masalela bango batika komela bimela mela wana eza mabe makasi e apena mabe ko baby ezo baby sa pena zo baby sa ndenge osala mama mbote papa tokuti yo awa ovandi tokokoyeba kombo na yo kombo na Joël Joël bazolanda yo à partir ya Congo Alobi TV na YouTube na biso baolanda na monde entier est-ce que oyebi produit o bazobenga boma mama nayebi yango papa boma mama eza nini boma mama wana eza tangawisi moko boye bakisi moko boye ezowuta soki mpe wapi tozo comprendre te papa mibali nyonso ekomi kaka boma mama sikoyo biso tokoboma mama mokolo nini papa bango bakomomela sikoyo baboma mama baza makasi ya nzoto te ka baboma mama oza sûr ke boma mama wana eza mpona makasi ya nzoto kasi bango bazoloba eza mpona force ya nzoto baza na baforce na bango to nzambe asalela bango fo amela biso kaka boma mama bongo biso tomela bango nini boma papa siko conseil nini okoki opesa na bato oyo bazoutilize boma mama conseil na bapesa kala bato oyo bautilize boma mama baluka force na bango boma mama na eza malamu te sikoyo soki omele yango mwasi okobima ne aza te omoteki kosala befe moko mabe batika nzambe asala bango na force na bango so bamoni bakokoka te baka te bapaster basambelela bango batika boma mama wana boma mama yoka nanu boma mama ezoboma conseil na opesa bango yango basalela makasi na bango batika boma mama Mimi Tumba est-ce que oyoki déjà nouvelle ya boma mama namona yango mpe bandeko nanga mibali liboso na ndeko comprendre yango te mpoka nyonso komona bango na bamilai bazonga boye milai natuni bango o boma mama whisky natuni nini tangawisi yango esalaka nini o moye tokota profondeur eza te tellement ke tozokoka kaka boma mama seke baboma biso tokufa bango batikala sikoyo toyoki ke boma mama wana ezali stimulant bamela yango mpo osatisfaire mama seke bino basi nde bokomi osenga trop te papa merci na question posé ngai eza mabe baluka force nzambe to boma mama ezalaki te babanda kosala ndenge toloba nini ntango ezalaka te toyokaka ngo totomona yango ezokende so tunika motu wana osimi nini tangawisi boma mama papa napesi kaka conseil Merci Reti Matezolo, Air Max, Café Room. Merci pour la image aussi ko balancer biso. Bon bino moko bomoni ba image ndenge eleki bomoni ba interview ba tout comment est-ce que ba to pesi ba vie na bango. Donc ma papa bomi batela biso ba maman bomi batela pe bino moko. Pour lelo oyo bozo sala boye bozo mela ba bon maman mais lobi boyebi inconvénient en oti. Donc boza bo batela biso bomi batela pe bino moko. Yango wana na ki ko pesa mbote nanga na famille Matolo, famille nanga, papa nanga, Gabi Matolo, maman nanga, Francisca Moyoka, na pesi mbote na grande sœur nanga Karine Matolo, Teddy Matolo, Gabi Matolo, na pesi ba gros bisous na bana nanga, mes neveux, Gabi Matolo, Francisca, na pesi susu mbote na Borel Vedila, na eko pesa mbote na Charlotte Mavinga na Zurich, na Suisse, yo yebi. Nake kopesa mbote lisusu na Alain Zepondo ye moko maître avocat na kati ya Matadi yondo zo ningisa
Aldar Kankou olobini. Donc nde kaka Victorine Ngani auti koloba do ba papa bo batela biso. Donc mingi olobeza te déjà to pesi conseil waza mato ya koyoka ayoki waza motema kobomba abombi po bo salela ngo po bo vivre longtemps. Talara so vivre te oyiteke okende. Okende wapi bo tunanga parce que ndeza na fu batela biso. Conseil gratuit to pesi bino po to linga bino mingi. Donc bo mi batela pe biso to vivre longtemps na ajo nzamba pesa biso ke to kufara avant likola ba biloko moko zo bimara ya pambala donc eza kito côté. Donc émission na biso ya ngwana to baki pe photo lobela ba papa nyonso ya Kinshasa ya poto nyonso ba jeune nyonso o bazolanda biso na minutes o na ko pesa mbote vraiment na Air Max Café Room, donc on peut se faire trop. Merci vraiment pour la émission Oyo. Merci pena na ndenge. Talara image ndenge bima. Na pesi pena mbote trop na reti ma tezolo Air Max Café Room. Na pesi pena mbote belé place aux Holanda biso en plus. Na pesi mbote na Jerry Cobectox 207. Mbote sous na opesa na coordonnateur Asani Lola. Mbote belé. Donc, on a pesi mbote na Doulos de l'Éternel, Salon Gianni, na Brésil. Donc, on a pesi mbote trop talarai. Salon na vanda bokende, boza décidé. Na pesi mbote na na papa na ngai, nono Luambwa Norbert Bakanda. Na pesi pe mbote trop, maman na nga Marie Bosuma. Na pesi mbote trop, na pesi pe mbote na lipasa na ngai, Audrey Mbui, oazolanda nga. Na pesi mbote ya trop. Na pesi mbote na Bijou Ngoma. Talara ye na pesi pe na mbote belé. Na pesi sumbote na maison Blaise Couture. Donc na pesi mbote belé takai. Atonga bien na pesi sumbote na Richman Atumenga. Donc Richman Atumenga na pesi mbote trop. Na pesi mbote na Maître Kamba. Na pesi mbote susu na Richard. Bino na pesi bino mbote batu nyonso bozolanda biso na pesi bino mbote do ba mbote belé ya oloba mingi ezate na pesi bino ka ba mbote belé soki bo sepe na émission oyo bo lemba te bo benga biso na ba nyonso na ba msusu bomoni mabe po na émission soki bomoni ndeti to lobi mabe bo bengi biso bolobi ke koto bolobi mabe koto donc bo pesa biso ba conseil po to yeba soki bo sepe nango boko benga biso bo benge belé na bo benga nga moko bokozwa nga Aldar Kankou na 089 590 75 91 na bande lisusu 089 590 75 91 donc bo benga soki bo bengi te bokotala nga na page ya Facebook na nga bokomaka Aldar Kankou bomona nga soki bo na message ya kotinda botinda nga partir Facebook soki bo na message même ya koloba na téléphone bo benga tuka na ko servir bino même na ba conseil nyonso bo loba na loba na ba émission donc na koloba na ko rozonga na la Victorine Ngani. Merci Aldar Kankou. Sepel mingi l'émission na biso. Balandi émission na biso na pesi bino mingi merci. Ceux qui besoin na moi ba remarque moi ko sepel en émission boko kipe susu ko benga na numéro nanga c'est 089 77 97 180 089 77 97 180 soit boké na page Facebook nanga na koma la Victorine Vikingani donc boko monanga okoki kokomelanga na ko sepela mingi ko yamba bino. Merci mingi tokomi sikoyo na suka émission na biso topesi bino merci mingi balandi émission oyo ya eza ya mikolo topesi bino merci à trop tosepeli mingi ko bino bolanda biso bo benga bokoma esala bien merci mingi bye.